EHP Media ba abonné na biso papa Edo Amani na maman GH lelo tomemeli bino bongo lisolo ya mawa oyo EHP Media ezolela elongo na bandeko na biso pe moko ya ba abonné na biso oyo abungisi papa na ye colonel oyo akambaki asalelaki leta banda na tango ya président Mobutu kino lelo oyo atikaki biso ndenge bozomona biso awa tozali na quartier 1 na Njili tozokende bongo aéroport koyamba bana oyo baye kolela papa na bango baye kokabula mawa elongo na libota tozolela bongo colonel Bamungwa Joseph oyo atikaki biso yango wana biso elongo na bino ba abonné à EHP Media tolobaki tokotika bongo te po bango bazali bango ba partenaire ya libota wana yango wana tozolela na bango biso na bino bokolanda ba obstacle nyonso tout ya colonel Bamungwa na EHP Media bozala na biso ensemble bye bye. Bana EHP Media kandi tobisaki bino tozwa na aéroport kozwa bana oyo bazokita koya kolela papa na bango bana ya colonel Bamungwa Joseph yango wana bomoni biso awa elongo na EHP Media na mbo tobele na bino Laetitia Ekila oyo ya cameraman Ponce bazo mobala moke ya mungu babitolela na baye bazolela tosepena baye bazosekela yango wana lelo biso toye kolela na moko ya baabone na biso oyo babungisi bongo papa na biso papa na bango papa na biso yango bomoni biso surtout awa toza na aéroport ya Njili tozozela bango bango bazokota bongo libanda ya mboka nde to accueillir bango na EHP Media elongo kino mokolo tokokitisa papa na biso colonel Bamungwa Joseph na se ya mabele. Salomon a tout laissé pour la coco qui sa parole au David avec Nazakoso. Alors, nous sommes tous ensemble. Nous sommes par rapport ensemble. Et qu'ensemble, à son cabisso. Alors, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes 22 ans, 25 ans, 30 ans. C'est comme ça se permettre de tout coûter. Nous sommes ensemble et c'est nous qui sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Mettre à temps et à circonstances. Que kotika tana biso auto collection na matana na boko ensemble. Ya mona yeba mingi Yesu ndeko na bolingo nzembo wana tokoyemba ngwelongo pona komona bolingo na Yesu Masia na zula lo kati na momo na biso. Amen. Amen. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo. Abonné na biso 42 tobisaki bino EHP Media ililaka na bazo olela et sepelaka na bazo sepela na ba occasion ba anniversaire ba mariage nyo surtout tozala kelongo na bino sikoyo tozana bino awa na kamba dia dingi et pas kondo papa na biso colonel José
oyo atikaki biso tolakisaki bino na aéroport ya Njili tokende ko accueillir bana na ye oyo bautaki bongo mikili ya poto bazongi mboka Kongo kolela papa na bango yango biso na bino elongo tokokota na ndako tokomona ndenge famille ya kondo papa na biso oyo bazobiye koyamba bana na bango na kati ndako biso na bino tokutani bongo na kati.
concentre sur la préparation. Donc, préparation, on a dit dans tous les sens. Prépare-toi parce que toi aussi, un jour, c'est le moment. Il y a préparer bon moyen. Il y a préparer état molinayo. Bongisa lolenge na koza. Bongisa lolenge na kofana na bato. Parce qu'un jour, toi aussi tu vas me suivre. Effectivement, Salomon à son tour aussi, à coller, à sentir même la situation que David, son père, a conclure que tout est vanité à la poursuite devant. Alléluia. C'est pour nous dire que tout ce qu'on peut faire, Papa Dieu, oui, il a fait ce qu'il a fait. Mais nous aussi, nous devons nous préparer. Parce que c'est les chemins. Ma futilité, ma rancune, ma indifférence, c'est rien. Parce qu'un jour, tu as terre où il y a des hommes, terre où il y a des hommes, où il y a des hommes, tu as des hommes, tu as des hommes, lokola mo konsipe mo bikisi lingande konayo tika mabe oya mutuya zamba sa kuza biso yango wana amen parce que bible que misa na biso za nini ekobila biso ekolanda biso alors iloko asike zate Salomon nyoto za ki na ngo vanité de vanité à la poursuite devant à comprendre que non iloko papa lobi zamba lobi yango Salomon a tout laissé pour la kokokisa parole au David avec Naza Koso. Alors, nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Et qu'ensemble, à son cabisso. Alors, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. 22 ans, 25 ans, 30 ans. Ces circonstances se permettent de tout coûter. Nous sommes ensemble. Et c'est nous qui sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Mettre à temps et à circonstances. Puis, nous sommes ensemble. Auto collection na matanga na boko ensemble. Yango yeba mingi Yesu ndeko na bolingo nzembo wana tokoyemba ngwelongo pona komona bolingo na Yesu Masia na jula lo kati na momo na biso. Amen. Amen. Yesu ndeko na bolingo. Yesu ndeko na bolingo.
Nzambe ekazai dekona molimo kopesa ye merci mpona belanga na ye tomokeli na kombo na tendre Père, nous te sommes vraiment reconnaissants pour ton amour infini. Au nom de la consacration, Réza Azante, Kasi Olimonalo, et la Kete Anjou, le Seigneur dit Sobana Yoto Kumisayo. Yango mon Dieu, circonstance et service et sa circonstance oui, la séparation est toujours douloureuse. Les pères éternels, nous avons permis ta Dieu de solo. Et cette oui, bien-aimé, donc on va dans Zambé, ayo la biso autotika na sena moyo. Zamba limbisa biso kati na mabe, alimbisa biso na makanisi ya mabe, ba décision ya mabe parfois. Et là, attaqué bon moyo na biso, de ko comprendre que nyonso tozala ngona sena mokeza lipamba. Oya motu eza kokumisa Nzambe. Zamba limbisa biso peut-être na makanisi mabe, masoro mabe, o ba pensée ma négative, là te bon na biso. Zamba limbisa biso, to bondeli, ko senga na Nzambe. La pensée négative, au nom de Katina Makanisi, Katina Masoro Sala, oh, il fait chaque jour de compassion, de exposé comme Zamba Zalabiso, jour enterrement Zamba Zalabiso, to sengete kimia makambo ya papa. Yazaki moto na kimia pe oya yenyo sur les karati na kimia. Zamba eba ko pouvoir était loko mon côté to ka kozanga pona ko eba na coloré papa na biso tous les derniers jours. Oh, tendre Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ça ne nous fait rien faire. Ça ne nous fait rien faire, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Il y a qu'on secourir, ils sont comme on a dit, comme on s'appelle, après que le polo va t'amener, papa. Seigneur, notre Dieu. D'abord, quand vous accompagnez à votre famille, pour le conseil des personnes, la mission pékin, les amis sont les gens qui iront sortir de corps de Dieu, pour le conseil de la mission, pour le combien d'accord on peut exposer nos amis. Oui, tout Pessin Zambé, merci. Vous êtes à Zanabiso, reste à beaucoup ensemble. Zamba pesa beaucoup dans mon coboania, Zamba pesa beaucoup dans mon coeseno. Vous êtes à solo, dos, vous êtes aussi na kimia, et qui ne peut qu'à la kimia, Tokumisin Zamewana, Seigneur, merci pour être à solo. Doyo qui ressemble à Bisso, Katino et Sikamo, Dieu mon roi. Zabela Loma Komisama, Lento la mort, vous êtes à solo, vous êtes merci l'éternel, merci. C'est toi le prince de Christ. Seigneur, te faisons merci pour la moula, pour l'imonayo. Merci Nabiso Zaïti à solo bien Nabiso, ba Christo. Et que dans ma circonstance, Seigneur, se tourne comme ça. Yango te posa et l'on a libota nos.
tozongisi matondi kembo epai na yo po etoza malamu maître ya ta mpe ya circonstance tokopesa o père éternel foti te po etosalaka makambo ndenge ya bien ndenge oyo ozongisi père éternel oyo ya motuya toza kosenga ndenge ta kopesaki promese epai na baapostole na bantoma eke nakei nakotindela bino les consolateurs. Père éternel, on a besoin de ces consolateurs, le Saint-Esprit. Otika biso te tant oyo eza batemps fort mais na yo elongo tokolonga. La Bible dit avec toi nous ferons des exploits. Tika ete solo tia exploit na yo kati ya mitema oyo ezoki oyo epeleza kosala pasi tia kimia na yo kati ya mitema na biso bata oyo tokolekisa kolo o nyonso to aza na makanisi ya mabe kolo confondre ye o nyonso aza na baprogramme ya mabe confondre ye car la Bible déclare que mon Dieu soumettez-vous donc à Dieu résister au diable yango na résister la puissance nyonso satanique démoniaque diabolique kaka libota oyo na temps oyo ya satanese ala nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Père éternel a servi protection makia na okobomba biso. Zambe la bikama toza la invisible intouchable monde de ténèbres car c'est pas démonium toza la visible la calme sumasia. Libobeke oyo simbi moko ta ikolebisa. Ya libota oyo nyoso nzam. To simba ma epai na yo. To kamba ma epai na yo mon Dieu mon roi. Wete mumuna satana. Wete bandoki batu amabe. Bazolo na te kwa jikatilo esika. Zanzambe la biso mon Dieu mon roi. Pamola bandeko onyoso tunkolo na bikawa tiki bangoka musika katilo esika. Kolo séjour na bango ezala na boko na yo. Ndenge me bango bakomi na kimia, pendo kozongisa bango na kimia mon Dieu mon roi. Kolo zana mama Père éternel ebe tokotika ete mwazali mo Kristo mwana yo mkolo ya bikamo kotika ete obieke bao ya yo bakita bango te zambo kotika ete okweba na kobondisa ye kino suka mon Dieu mon roi po etozali ça donc ma sanjoli zonge pa ina yo mo santu na lona da kombo na Yesu to bondeli pe to lobi biso so merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus amen. Amen.